Merci. Ce que tu mingi bateka dignité na moni kwa kozanga. Or piaka ya lelo commission biloba loba oyebite na 2021 ça va bomber surprise à gagner. Tous les mangas et ça manga tiens. Sur qui souka la lila les soukali mais kokana souka la païpaïté. Mais sur tient na munoko kaka ba soukali mais ba goût différent. Siko comment yo zanga ya paka pako comment corrompre o comment le kwanga ya tondolo. Or bo ça ba fruit mais mutuntu na saison na ye. Donc c'est la saison na yo. Na vu que ça apprécié tant que kufite nzamba yebio. Et loko bo mabiso to teki se ka dignité likola passe. Biloba lo bana yo aussi sauf valeur na miso batato bongi na simotion bi voiture so bi ndako. Soko leki ka bola ndaita zaka bilela lela. Omoni batu mingi basilanga. Ngata na kutani na Angelu fara. Na kukuta na prophétie na ndaku telo kwa batikela nga fufu ndena tika kimbongo na tongo. Rien. Risque na biso alelo. Tozo ke ne l'église, alléluia na munoko. Chelo ngina moi rien. Pasteur atenga séminaire à tongo, ya mayanga na poko, mayanga na 12. Akangi otanyo sur l'église, siko yo na yo bozaka mibale na kacha yo. Na pesi bino mbote, et ça bino passer je te la pétenolbi. Bo s'abonner massivement na afficher tout TV. Eza chaîne ya biso oyo amasegite kala te bokoyoka ba nyonso. Vraiment so bolandi bokozo ba tolia pétena ndenge avant normal. Bokozo pena to makambo ezebele. Bo s'abonner massivement na afficher tout TV. Vraiment base to la pété yo yebi. Na lela bino tout fort vraiment. Ya bino yango. Merci à trop. Partout dans le monde entier, tout s'abonner chaîne Ezaka Moko, afficher tout TV chaîne Malonga. Donc nous avons nous Malonga, nous avons la théâtre, nous avons la émission, nous avons bloqué bien tout à la cara afficher tout TV, tout s'abonner, tout balingager de l'eau à chef coutumier na bino, tout s'abonner na afficher tout TV. Ne makam, ne souka, au raté awa, au zangi tout. Afficher tout TV, tous s'abonner, yaya longwa koto sangi sama comme tous s'abonner na afficher tout TV ndé makam. Sans oublier ma grande sœur propre ma belle qui bangola vient dans le couple Berlix le couple et bah mon vie fondé Kabi ya balisha ne yango eti bo savone vraiment bo to kebe ko tabona pasteur John auto sur la kinaye ya popularité ya peto yeba il est pasteur to azana humoriste tout maintenant nzambe nda benga te ya makamwa a compété avec sur le production ndo bo mona kaka ba bien nta sembi bilili sur le production il s'appelle Talo ba bien les nouveaux mariés bientôt là ba bito ko meta mololo neza la rabanini tout cela on a pasteur John auto zo magistrat. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère, qui te remercie. Bonne santé. Pour ne pas s'imbarrater. Vraiment, nous avons la grâce. Na vie sangagnon se metika na santé à défendre très bien. Ma bien abisso ba congolais, soko la muke moni piaka au pesi nzambi faute. Or mbongo yo nanga tozo luka et belé bazana ngo me santé so permettre te ali yango bien. Pour chenga za contraire, soko moni santé so répondre ce qui fait nzamba zano OK. N'était pas comprendre. Ce que ça a na santé yebango okonuna. Santé ko défendre partout. C'est que n'enga na santé bo isenga pe na onuna noki. Merci. Ce que ça na santé c'est déjà base ya mukili. Pour mingi ba pesi confiance na ba kuti na mukili. Ça ba pesa nzambe raison na ndenga tiaka bango nzoto santé malamu. Okoye bandeni ki na liaka bientôt mabe. Ceux qui santé so répondre bien. Mais ceux qui na liaka biloko malonga mais santé so répondre mabe. Ndeni ko ndima ki na liaka biloko malonga. Yango moni nga au contraire ceux qui na lamuki na tongo bien nzoto courage na banzambe merci ko bonga eza effort na nga ndenge na kotomba na journée pende na kozana concentration ko luka c'est la capacité o emonani mais loka liboso faut ko santé soko moni santé no boza OK kumisa ka nzambe na so vrai o moni
ngaka kambote kotuna santé et misaka ba sujet belé le belo ba te belé baza ba ingrat ba wangani bola munyoso nzamba bomba bango banda bo mwana ti lelo na ba accident makambo belé likolo kaka ya kobonga or tanto makambo kobonga ezali kamuna yo ya nzambe te ya yo bo opportunité musalo kutana nango zo kambongo monga ko batela te n'importe sur ça comprendre gali comme tolo merci yango na baso nga au contraire santé base Seigneur merci pour passer ma casse rekoma lelo poétique Pasteur John, nous avons salué grâce au comme journal mais ils ont bien élevé bakufi peut-être un soit tambolé malamouté un soit peut-être via des ordres un soit qui moyibi mais va trouver le nom mort mais là yo la mou qui fait toujours comme ça nzambe oui na lobelo malamu kotana pena moi to bongisa kokufa nyonso eza kotambola mabete kokufa muso eza loi nature ya vie bisi nini ya kaka ekomaka ti suka sa kokitisa bato na re nete so comprendre bato miso fo bakita na re il faut miso bakufa miso batika miso ba remplacer miso bakende yongo moni likamba konuna na ko biselo ko moko ndiko nanga konuna na miso mona na kapete tanga bato banuna na miso babimaka ebele luka bango na ba quartier bazaka mukie bato bakola nete so comprendre schéma non so comprendre schéma ndongo yango na jebisa yo ke konuna ezalaka volonté ya mutu te okozala milliardaire nzamba longolo na mokili avant okozala piaker a commission mpaka siko biso tozalaka mingi na maloyenge soko moni mutaza na mbongo topesi valeur koleka bato nyonso banuna me babonga te on a maman comme ndoki na zo biso vrai lelo partout même na l'église baté yebele bazote ya suba tunenge nzamba tindi baté ya te ba omi côté bato partir la calcul ba ide ndenga monelio na miso soko sana ma veste cravate pantalon mbongo yaka na kicha liboso soko sana lipapa tricot yango na biso zaka na tricot kendo ba kena sana posa na kutana motei ah le canon intercession ba délivrer o likambo sali mo yeba pia ka ne commission ngam yango moni lelo to pesi nzambe faute comme si asalaka bato misu na manka pour un privilège mis na biso ko si biso na kopesa bato babonga privilège comme si bango baza de endroit n'habite quelqu'un dans ce que c'est fan si ko toli apetezani toli apetezan keba biso tout na mukili solo invitation ndenge bacheli biso mingi baza na erreur est-ce que ko fanda na kicha kitoko na fête la siki bachelo biloko malonga non ça papa honneur ba pesu merci ba ko pesa honneur ko fanda kitcha kitoko mais côté biloko bacheli o mabe mutu musako ko tana fête afandi na kicha fo bacheli mais nzoko côté kotoka sasi biloko kitoko akyo ndiri kutaki une invitation schéma ya vie yango mona zo te matela petizani yo nanga koma toza ba joueur coach entraîneur atie biso na terrain yo so pesa nga faute mais coach amoni mabe na ngate non koza la meilleure équipe joueur moko tiaka bien moko banda suka ti suka te to kombinaka kaka na lo ba chaque fois avo pesa remorque valeur pesa na nous pousse valeur po bango tu ba transporteur nete so comprendre base ya vie fo ba mutu tout aza utile ye atangite ezate ke kotanga na ete ndeko bimisa zo bato kozanga na vie ye atangi te na makambo pesi privilège elongi est-ce que nzoto mobimba et comme landanga be plutôt qu'un exemple muke omoni nzoto mobimba et ça la nzoto mais mutabimisa nzoto na valeur elongi oui bakoye kolula ona nzoto mais soki bamoni elongi te bakoconfirme te ke eza ya koko donc yo po bima yo fo ezala ya koko exemple tokosala baaccident soki lelo nakote na kufi accident katinga motu bakoki koya na nzoto na nga mobimba bamoni ke ezanga mais soki motu emonani te baolelanga likolo mais bakoyaka na motu ate babenga nzoto mosusu baolelanga na valeur po yaya yeyo nayebi te soki oza comprendre chez moi na comprendre ce qui fait que motu abotola nzoto valeur mais bango tu bazaka côté moko omonaka te ke soki makolo ekolamuka fa mais soki motu elamuki te seke elongisi nano valeur kopesa nzoto respect te nayebi te soki oza comprendre po motu nde base akokombine nzoto na façon tout avant natambola motu fa pesa ordre loboko bouger abouge simbi motu tokei na telemi makolo sur relève mwito tosolola makolo pe minye mais nzoto tout concentration ezate ke na boyi makolo na pesi repo pour mina tananga nazo peso ba périmètre soko comprendre de tolé pete na façon nazo ba boza na avantage boko tsanzambe kakate boko mona sata pete okoki ko kende église te mais nzamba pambolio c'est loi ya vie soko tosi schéma mingi ba no contraire ba lingi nzambe ba boyi schéma vie ba bimba manka ba kosi ke ba lingi bango te na vie n'habite soko comprendre schéma kobonga ezate ko comme milliardaire pour ba peso raison kobonga ça ka catégorie ya challenge ya vie nzamba tshela yo soko zui pono ça suffit moi ça peso valeur na famille c'est tout. On y a un modèle. Est-ce que fourmi, ndenga zaka na zamba muke, c'est que zanga tina koleka nzoku na ko inde ba bima minene koleka ye? Est-ce que ce peut faire côté na zolo za la malaise? Très bien, ce qui fume côté na zolo comme mal à l'aise, c'est qui fait à dominer yo. Ko c'est la ka mbwa so ote po banga ma kasi même côté ba fourmi ba zalaka. Ba leka mike mais ce côté mina quartier na ba sangani ba matelo na makolo, ma hôtel ma wana.
oko souffrir oloba ya côté ba singami au moins que soit fourmi na ko soit mbwa ibimi ndenge moko mais aleka muke pesa confiance na mututu n'était sans comprendre des schémas pasteur John yango ne base là no lobi wana olobi vie est un peu compliqué na réalité o ezo komela bato na vie lelo pasteur John tout le monde comme si au touchara au pesara mingi ba papa aime souffrir papa peut-être abimi azoyer atiki moi quelque chose même écoute peut-être ba lambele mo le mombo o ande ko s'étendre na côté mais peut-être mingi ba mambe ba assistant ba calcul na ba bomba ba quelque chose o eza de rose azaki na moi 5000 à ce moment que moi 500 ba na caisse na mais jour moi papa petit muke akobi misango pe pas éviter oui ah esungara libota mais yo comme si ndere aux tendance quand mi ba papa mon okuti bo ndenge ni que pas na pesara ba papa faute makasi po ba papa ba so kwa mito à train mutu a train bimisaka milinga mingi ba wango bazaka sika mais ba tosaka mutu pas comme c'est bon matadi peut-être ça comprendre chez tata za lokola bagarre surtout une angle musu tata za kwa numéro 9 soko chebite équipe moyen gagner ezate moi c'est za lokola gardien pas bon ça ba défenseur même na corner même na coup franc pourquoi inde mokengeli ndako peut-être ça comprendre façon na loba siko biso tozo monopole même que tala soko yokinga wana avantage na so ba no frère au moins il na kisasa batu mingi baso pesa fine bango faute comme si ba simbi sa bandambo nzoto na bango pa batu baboya ko zongela bango nde bakota na manka nga moko kolonga vina ngesa na nga aja bo mwana père Alexandre na koma mukolo majeur ndenge na zana ko kiba 25 30 40 ans ata na comité kinga sani ti sele maluku na za piaka ata to komi 0 so ina iba ntina ko zonga makolo na kubunga nzela ndaku te koma trajet mulai na za piaka na bungi ko zonga ndaku te mais pona ko luka fina nge telema na ba bêtise na salaka fona tuna batulu ko la aide ya vie. Comment comme na 35 ko tuna ka batu comme so simisa ka batu nyonyo pona bongana sala ninyo basho yo sento mona ndingo chaka zemite comment charger les kilo bando tuna biso conseil yo c'est là qui aveugle fongo même sur la campagne d'évangélisation so mutakoye moni quand même faut ba reculer pour mieux sauter parce que reculer pour mieux sauter la batu tout kokota na ba jazz na loengete pour moni batu bakei na vie faut ça la calculer ça na âge buzoba on nzamba la kisaka biso po ta vie un âge mususu ba kote ya yo te conscience na efundi yo otali kitata la âge puissant na tanga te père manka soki bazame keba na kozela ka beti liwa na kotambola ka pa batata masina ba mali kikola fufuna tike non ninge sana ba ninge sima pongate malgré tout na rupa na ntiki pona boya ka to na lingaka classe te to na comprendre ka te ou bien na saka maele te ou bien mbonga saka te na famille sikoyo est-ce que batutu ba bonga na fi ba lekana nzela école est-ce que ngapo simba ne ko sala nini ndelo ke sangi biso conscience na soki ezongi concentration ye ba nyama kutu bazaka na miri miselekete ba fourmi ba mpuku ba tanga te me bazaka na devoir ko liesa bana soki muselekete ko mina mwasi na bana zaka na engagement ko célibataire muselekete te akomi occupé. C'était ça, ça comprend. Ako sala tout atika miro ya kolela aluka miri moko sana lidusu pas que nous comme ça chambre salon so moi sina lingi sika ba fanda kuno komanda kuna ba na bango. Et puis ça ça comprendre schéma. So il museleta comme na niveau que no beta coup de mer ko lukanda kwa chambre salon na commissionnaire à mir. A foutre là na moi sine pour pas comme na équipé. Siko yo nanga na vita là makam na ba ça comprendre nga. O cha mukili kaka donc libéré. Comme na période on a fungolo nzamba sana faute ita kokisa nyonso. Yo nanga de to créer. Batu mingi exemple ta mikolo tala mututu ka soka zapia ka fandira kombani ka gouvernement pe yo yango na lobaka kenena ba poto na États-Unis bakabola mbongo ndaku lokwa facture courant boya mboke za kitoko boza bomengo nana kabola mbongo pona biso ke danger batu mingi bakoma ko kotela fi kono ndire ba pire nzambe ngase kana komi na 30 ans na ko za patron yo Yesu kutu merci remarquez ba jeune be na quartier bolobakani ngaka sono comme naji tel patron so monika mukolo moka bongati yakutu faux vie moni pero alongo moni mero kizengi ndeko nanga Yesu kutu mwana kolo mukili nzenga yela na ndako banyama sola banyaba ya bataba ba meme ba nini sangisa ngonyo so mwana ngabela kan jini tena bo mwana koma kolo mukili nzamba sacrifice mwana na kota danger bongo yo nanga. Comment moi na muke ya 6 ans 7 ans bazotinda kende classe na mukolo elanga saba okele mawa vie yango ebandi luka yo moko moi na muke botinde na école gardien merci Alexis muso alela ka Alexis ni luka vie de ko banda vie yango yo parce que moi na muke ba sacrifier ore ba okele mawa ba bondela ba sacrifier na moyi nelanga yo mukolo kangi maboko so bangana ko bonga kaka po yo na nzambe ba pire donc papa ezali ba yite papa ko faire otika papa makamna zo ba so comprendre nga pour timber la vie batei biso mabe to tondi si bekiti église na loyenge oya kokoka to mona ngo fo oya kokoka te to pesi raison tout le monde doit sambela
meme na cop e ngai ko pote naza mutu naza mukila te ngando moni nganza malaka ngai déjà naza na prophétie e o pasteur alobelanga quelque part ne pas passer pour ça ba prophétie au monde ils vont tenir aux ana vina yoza meilleur vina yoza boy parce que au monde on salamu peut-être à $50 moi ça la moi ça pas comme ne pas passer pour ça ba prophétie yango nazo ke nanzela yango na biso boy ngata na kutani na angelu fara na kukuta na prophétie na ndaku telo kwa batikela nga fufu ndena tikaki mbongo na tongo rien na ko bimina ko tshelo ngina moyi viso ko lingyo réussir katela filo ko la corner bale ezela ka joueur ndaza na placement po bale kuta ya chabi na vi bimana no ba orge bela va o chabi na match excès ba orge laxi cop yo sa salité kende ba seka ba tsholo mukolo ko sala tiko tek toyebi au balibika simbi kisite toyebi nenga kemba courage na ndenga sala ke faleka ke futa ye sko yo kanga maboko okobonga champion so kuta na adversaire coupe ko sana valeur ndenge nini risque na biso lelo tozo ke ne l'église alléluia na munoko chelo ngina moyi rien pasteur atenga séminaire atongo ya mayanga ne apoko mayanga na 12 akangi otanyo sin église siko yo na yo bozaka mibale na kacha yo exemple yo ndengo sana ngande na sawa ngamoko kolonga ngamoko na tombokela ngame na sana ranki nanga ngamoko kolonga yo mutu mo ma mutu ayo mbelo ngamoko so na bimbi na tongote ti 17h nzala soke salinga ngamoko na tombokeli nga so na bimana ke matete mona ka miso ko mi vertige c'est que fait nzoto le bitin le roi to damakite banda tongoti 18h mais to comme so matete exact mon te ke ngamoko tombokeli nga c'est que ngana ngato zaka na rando ngana zana devoir ko bimela nzoto na ngana ke kolukela ngo copie pona rambulisa ka nzoto bomba ngati mikolo séjour ko kana vie ndamba tchelanga et là on se reteye ba tuté ba comprendre vite tera mutu ke engagement yo moko yo kokoma lobby folia pona ko lia foluka pona ko luka fo za coopérant ndepese la musaka batu to kabeli fi batu mususu comme si to yaka ya nyongo ce qui maman ce qui pardon ce qui tata moi ça sala nga kana ite ndefi na ngetele mate ce qui papa na maman ba kufa ka tende na za boyete ba bimselo documentaire batu ba kufela vayo okolapa yo saka na vie tala o mboka kwata soko kokite kufa na appuyer kufa c'est que yo soutenir bato bazaka akoka vite akufa na ile bien avant acha batu kaka ami jami kate talinga te komi jami keza lisumu na bika ka kufa kufa net parce que so etana ne kokite pasteur mais ce qui te kokite ce que so betana ni masola pasi na ye mutu to asa na mikumba même tout ozakana mutu no sozakana façon na ye ozak lelo na kozana zana enok na zana mikolo na zana nazo kemba chilo production ndeza bimgo bena na zana possibilité te to beta rali solo mais là mutu ndazo kokate akufa na mete quelque part de boma pe ba te belé te ezalaka nango ko bisa mutu makamba mike miko solo ba wana ezalaka nango ngana ko betela mutu lisolo la difficulté mais na betela batu nyoso te pe ko masija licho na lo ba chaque fois zanga mbongo batela dignité. C'est vrai. Merci. Ce que batu mingi bateka dignité na moni kwa kozanga. Or piaka ya lelo commission biloba loba oyebite na 2021 ça ba bombelo surprise à gagner. Tous les mangas eza manga te. Soko ki sukala lila les ara sukali mais kokana sukala paipaité. Mais soko tena munoko kaka ba sukali mais ba goût différent. Siko koma yo zanga ya paka pako komo corrompre o koma lokwa ngaya tondolo. Or boza ba frime mutuntu na saison na ye. Donc c'est la saison na yo na vie ko za apprécier tant que kufite nzamba yebio eloko bo mabiso to teki seka dignité likola passe biloba lo bana yo aussi sauf valeur na miso batato bongi na simotion bi voiture so bi ndako soko leki bola ndeta saka bilela lela omoni batu mingi basilanga mais na mona muto abonga te abatela dignité si le sote papa ko sakana te so ibale côté na lupangu na poto kota tozo to banga kama za na mbwa méchant te tata na mi pesa dignité valeur ne kota tina ndako maka papa binaza azati to banga ki fort na bonga te dignité na zo sala tika dignité lobelaka yo na ko sote zanga nyoso tika na dignité eloko zangi biso to mika bien moni génération na biso ba corrompre biso likola bato mbongo bato ba bongi na mali likolo ba comme si bato nyoso bazoba comment mutu moko boye a silisi au respect ba ndeko na propre po bazanga mbongo silisi bango respect po zo tamba na petit moko be soka zo mbongo wapi a commission ki zengo ko manke bato nyoso yo moni génération na biso to zo nuna ndenge bampaka basalaka te bampaka batambaka na hiérarchie malgré tout basambela te mais bato saka loi na tira vie yango nunisa bango lelo yo pasteur bozo nunisa bato pe belé parce que ezaka likamba ki pasteur te o kangami na coin o eza qui se passe des simple message à relaxer tu peux pas transmettre vie ba longo na nzela masimu ba kota na nzambe lelo ba misi ba peut-être lelo na direction ba twande kolanda parce que eza mutu to azomona kaka église waso na kena ko pambola ba zo la sorte soute de vie eza na ba réalité pour luka pour olia c'est le bible to le peut-être ce qu'on est ça na base trop peut-être base ça ni
nga bokote yanga nzambe na koyoka nga se passer lobi nga alléluia séminaire bokoti une semaine nzamba laksi nga boko bonga bino nyos nga fona ndima nanu amen simna ba passer to bonga mena likambu ni fondation c'est les boro yesu expliquer nga po lipambo la nzambe ça jamais pris de gros nzamba pesa ka lipambo loka tombola te yango 500 non lipambo les en détail to ko kenga no église to sali séminaire une semaine au moins na yo ngindi na $1000 nga na ngindi na 100. Est-ce que nzamba salinga kana itin eza catégorie afia chela nga oka to sa biso so ba carte mémoire yo sa carte mémoire ya 10 chansons il y a 2 giga ou ya 8 giga boko wela nini eza ndenge basale libi bino nete so yango donc komi betaka tolo comment muto azanga mbongo afutela makolisi bana na mwasi sabalela ke muto azana mbongo atini bana ba poto misato makufisi bango nyonso. Comment mutazana mbongo me vina mal à l'aise abi ko kantre bana te comment mutazanga mbongo akolisa bana ekola bibongo me bana respect ba kolina union ne faut ba calcul wana comment mutalera ba shawarma matama ko kita mutalera matembele santé malam comment mutalera na mbete ponche bandoto mabe mutalera na kitikola vrai ndoto habiter so comprendre chima nde ba calcul foyeba comment libala mariage et des ordres libala yaka to fanda e umeli n'habitez pas chez moi, sans comprendre. Loi à vie. Ce que ça bibanga bangana vie au quoi. Il y a on a besoin de réussir une vie. Ça le rôle aveugle. Le rôle la monnaie mutu boss on a été moi banga ba paquet. Yindi ça. Yindi ça nimbala mo. Yindi ça na vie. Na ebité ba tchenga ko cha. Ce que pesinga faute m'en fou. Na pona musala salité c'est le sengo ngate. Na sala ka onza ma pesinga yango. Ce qui bino bo sekinga pesinga li pana ba na tolé abu pia ou élément. Merci Pasteur John mais Pasteur John le nom nakin et comme une rémo et le romo une rémo épidémie ils ont côté la nakin comme gars balobi boy le balobi boy aujourd'hui personne de bilo ils ont frappé sur la Congo le lo il y a comme coronavirus le lo ba tout ba comme ko beta comme le rôle l'hymne national mais quelque part bazo ke bisabiso mais ba tout on a des blagues n'habite là yo un message à nos gens on dit t'as un message là que er mo pe kolo mo kilienda sala mo kilinai soko le batia bino na frein kucha neti so eza frein comment comme si batu nyoso boué bo bimate e coller ça la tenini au moins ni kolo mukili biso to pesi confiance na technologie ko luka to gagner vie or to bosani ba périmètre ya ko tamba na mukili to ça pour makambe charger to ba nini Afrique batonga ngo mabe to lala na ba manka pot banda ko dinda comment na poto mbule beta poto pe ba dindi est-ce que batonga poto batonga ngo na late avant batonga ba calculer tout bien mais comment dinde ko ti poto ce qui fait bisogno surtout se soumettre na ça beaucoup nzambe donc moni bato belé ba éviter to tiki ya chako pesa nzambe respect remarquer bato batanga trop ba mona kwa nzambe sala mukina défaut on te ba on ba corriger kai tuna bato tu batanga ba mona kama nzambe faux na so besoin kama périmètre yo mona vie keba zonga giga okosa bisengo tu okanisi mena suka rompo ezaka moko terminus biso tu to koma na coin na ba chaque fois to kati ko fokati mandef okonuna ato bombi suka pembe na yombo mwindo matame ko dessiner okimela wapi parce que je suis comme sur la classe bato kafa nous na la classe mabebo ndeni parce que ça dessiner ça loi nature bo pesifi lokumu par rapport à bato bokuti na mukili po bomoni mukilo ko eza suka yango na lobi de la mukili eza lokola mission tala na peso conseil so ningo mona mutu na valeur tala ka suka makambuto so dukokoma yoko sukso wapi oko renyeti na sang mukolo kota na cercueil ata ba yeux bembe ba finiki drapeau ba pesi ba qualité nyoso ça na vie ose quoi te yo quand so okufi mutambongo nde ba anshi ba koyamba ba kotso na salle d'attente kitoko posa ki mutambongo na vie oko souffrir nete so comprendre to sabato sayo titre tika la kao mutaliboma silanga na miso bato eso mone bemba mutaliboma ba ke kunda place ba mbwa pa silaka tina ba kunda ka place ba mutatika la mutu tango bi mutu amutu mais comment ebembe même liboma na miso silanga na suka akendaka place batutu comment bato baza maboma te likola piaka na fibo tinika ba comme si ba yaka ya nyongo bochola batu sa motif tala vie keba kola mukilaza poste nazo sala ngangani te coach bina za na défenseur bozo kinanga na matana attaque na ko se pesa bino mais déjà mitana ko sisa match te na ko bima ba betre bino maboko pona lokumu parce que comment le bodaya mais botiki ba compte na banque biso ba piaker toto sa coach bozo se kabiso mena terre to sisa match tisuka na ko nuna na nzete mena kipiaka na ngana moni tous les bato ba daya vanga mais bolekanga na mbongo kwata to s'entraîner aussi sa match. Merci Pasteur John pour s'entraîner aussi sa match. Pasteur John, le nom maté aux hôtels à Batou parce que monde a été basé au rayon. Vision non est la télé un jour le logo sur nos 5 sabatou. Moi place moi bateau nous aux maté on na live bouillé ba vendre ba maté. Pourquoi vision non aux monter quelque part tu peux se déranger. Tu le dis bien. Tu lui apprêter ça passage obligé c'est là ba passer nga bango. Na kana ka ça l'église pour ne sengote et puis sur le micro c'est église.
et vous avez battu tellement ébélé vous avez roi dans stade tout ça l'église mais ticket likolo pour les inondé na linga pe ko wela te poko londa ku chama wela mbetu na bapaya pa bika kesa chez bango kolonda ku sambi bapala ne toko atika ba wela ba kende po ndako tika na sangomala na za ya endroit le so dans cette église dit jamais vu mais partout à côté na cette so ba teka ka CD na ngaba tout plein. Comment tu as cette église déjà en plein makasi boy makoki nganité ezate so bete mutu kuna barabara ko ikaoba comme so boxer à 5 minutes té to ça no ba yarcha entraînement poko kané furundi n'était so comprendre chez moi ndé en base donc na vie faut zalaka ko wela kate e bela bergizo mo na quartier na ndimba ngopo bazo kumisa nzambe mais basaka makambo ezanga tina ba bricola abenga na nzambe te lokola uma une église pasteur atinde bitinda nyosa sala amoni bible pasteur etele makakanga ba verset amoni pasteur mbongo moko azu apesi etali pe na siligi na kwa azu synthétiser na kwa église bi ebimi combien d'églises bima mo fait mazanga mandat d'amener yango yozo banga ten ngana ne yandro frère nazo banga tala landa mutu naka est-ce que kolom kila yaka tanga te yaka asa fonga sa église alors yo sa fonga sa église wa mais eza yashi na bité na bika bana ndako nyosa mwana kolonda ata botami na mama liboso ta botami na 50e mama ata lisu tozo le landaka papa zonga tana kota lisu kena landi be yashi kolonda c'est toute sa famille moko na tu sais comprendre schéma base donc na vie les ko la raté première église motema na so ko changer te passe ya pam mingi ba kanza so ka kangi ba verset bible belé ndanza ba ko ba pire lokuta eza simple livre ngana kanza ba tutu ba tombola misapi na chiki ba bima le premier ba so misala malonga na banga bango makasi kelota misala ba zo ki baka mais na classe yo ka le premier mais kelota na musala ta mikanda lo ka moyibi okoyeba biso ba l'échec to yana mame yo ka mikala kitoko okoyeba. Pasteur John, merci à Chilo Production. Tout ça Pasteur John, bien beaucoup. Pasteur John, Lelo, réalité Oyo, ils ont comme la nouvelle pasteur. Mais là, ceci n'a pas années. Bateau Hollande habitent partout. La difficulté aux comme la bateau, le n'a pas bota, ma bala, le basi bazo botate, et à cause nazo ebate za papa ya bilo bazolia, papa ya bino matea, papa ya nini zo comme la et lo kwana ya on a zoke yo nanga toko mabarubi traité ba chebiso te poto jijaka batu comme si tout le monde ba défendre bango ndiria bango pilé ya biso te yaka mukili suka na limite soko za pasteur te na rolo ba cheli yo kokota na vie privée ba tuté nga ta muyibi na pesa ke fotité pona ni pasteur na ta rende acte ne bima be po era senga ki na vendre normal bo pia kité na kufa na nzala na meka ameki esimbite bakangi ye oui abimi muyibi mais soko soki mbonga nga kota male wale libu mefandi ki kimia ke ba ko jijaka na misu te na luenge na biso makama mike to pesi batu ba faute poto moni ba dégâts mais cause ali kambi côté uta to chola kolomu ki la pesi faute te ko jijete o mwana mwasa boti mwana tata faute nete akosa makana mibali pa lingi bolingo lingi ete asalani o cheli to ya boti mwana okendo kosiye mususu aye andimi où est mal na biso maso bani tala total makambo eza sérieux to kota na ba vie privée te zo makambo na anglo ba chiki na ba no makambo so yoki ngandi konanga wa mobimba tala landa kolomu ki na bible ajija mutu te est-ce que yesu tia ya kenda bakoka mingi baboyaka hotel mabaka teti babika bango nyos oya boya ko yoka bima donc ça kolomu ki la kota banda kutu pas misa ba délivrance ko forcer parce que ben alors yango na biso mais comment be gisa lelo passer comme ko ken boti no hôpital o ke no hôpital campagne ezabo so bango tout tando zo chama kana makamna so que simte boko sera komba nzambe non keba sali comme kolomu ki la va c'est que ça mutu akufa pourquoi aller là otuna raté comment nga soki sa mutu pa ko se comme alela nini yo nanga to esima to comme si mapombo lo kwa kebo boya ubaka verse 30 bakwei o non makamanza mais ça publicité te kolom ki la sali miracle mape bimi na suka bibo Kongo la otetika la kibo chana kitunga comment ça ina susciter ke bo bwaka ngo pona sali miracle leki ko ya susu ko leka wana faut cela attention makamanza mbetanga na ba misumine yango mona jijaka bateite na lingi bango po ba sa musala nzambe me keba bakotsa batu ba diabote na makamanza matini bango ba sala te pose côté ba tout ranki na nzambe o misa ba tout faible comme tinza matina ki manka loko saki miracle jeudi o ranti ko lando ti samedi o yeba aso fo oyeba ne pasteur John Obi yo moko bi oyeba mais pasteur John Lelo réalité au pays comme le pasteur Lelo surtout comme miracle Lelo comme pour na mutazo lobi ko fo mutape sambongo mutu fa a contribuer mutu fa sala boy mutu ke bande bato ko somba miracle ko somba yango na ibisi yo ke bato ebele ba komisi nzambe loko la Paris foot soko beti na tongo na poko zo la 23 ekota rien nzambe za Paris foot
nga na sambela pona kende lola na sambela pona kobonga te nga na sambela ba difficulté le nga na bi keba po mutuloko la nga na tala ki parcours à vie na nga on dirait na yaka na mukili manka na rupa kasi mapa boulangerie ye futi bateka ki mobimba te fo bateke na groupe nga na bima futi na vie ba yaka 8 na 200 nga na bima futi pona tala bata vana tala nga na ba na ya futi poto kene be photo za 8 na 300 na bima nga futi côté mukoko lipe makasi batu baluka nga batambonga mo cher na force na vie simba te na tele côté elanga te kuna ma calcul belé na ça la prianga binzamba est-ce que tinanga côté ma banque tenga na fraude côté alors où est le man c'est ça na bima périmètre c'est exact quelque part vous condamner nzambe na condamner te na lobby kaka schéma et ateke na côté na soka na fraude mais simba te na force simba pona soki na vie chamutu oser et simba nzala pokwa et umisaka mais là il saka bien polé na pokwa nzala courageux et au simba mabe na bino nzala pan bilela lela tala okende ko koma boy pa bande ko likolo ko luka fufuna tike o komba lupango lo kwa tiroir yo torsionné o ko torsionné yo wana basoko sika mwana mama leka tikela na ko mabele yaya sala o ko yeba ko luka fufuna tike o ko piko mamu kongo yo okendo gangela mutabiso ndire mtasala ko faute adenda na mabulu business so denda trop yenda tile ko sala boy kuna ondo gangela biso ko yeba yo bitambola tambola eza quelque part ba famille kutena ngo na yebisi yo schéma oza vite ala kwata soko za piaka ko kendo tamba pa bande ko babonga to ko silangala sa motif mais soki azande ono soko tala deko na peso périmètre bien tika dignité no eumela soko ko kufa ndo so kufa lokolo za nzamba yebi yo mabena yo osobanga biloko muninga na moto pe bimisi solo kitoko nzoka batu batekele ko liango baki musuni makasi ko banga biloko na soloté ko banga biloko na soloté nyonso na mise so bangisa yo ezandi ko kanisa kate mususa za patron mais na vérité ande ko kanisa te tala pesa vis normal conseil na pesa yo obinga kanisa mabala nyonso alliance eza mabala kitoko pe tshaka bana kimia nzoka nde movema nzoka nde yaka to fande pila ebele babala na teme balingana ya vrai par rapport à bino bo tshaba alliance movema o la sa alliance mena sima tala ba dégâts na lobi yo te yé comprendre comme na lobi zonga azonga schéma non pesa ba périmètre koya munene pesa ka société ça va attendre kimaka matembe lo à l'aise polo tando te faire livrer l'éponge non même kiti kwa la konimba mobalo linga te bolera ngai ngomona ka ngai comme lo kwa soso po malo babolinga kangi ngai ngomona ngo défaut schéma yo bi schéma vite yo ozawa le pasteur John quelque part peut-être que tozonga ils appellent erreur mon bel surtout salara ba futi mon salaire oyi na katanda ko oyi opesa ngolo ka moi sinon so quelque part mabe te za mabete conseil na pression so que za na moi si o lingi na vérité vaut me kutu opesa ete mais oyebisa nyonso ozui mais ça peut risquer te bozangi mapamboli pa kolo mukili à partir de loko wana moi si na yo zondi mapiaka na obozala na ye érosion zo kosa ye so kosa zo bombela nani so ko monike ayeba ko batela mbongo te yebisa ke na so ki autant que ndo bombisa na banque ayeba ki tala no ba no frais et ne lokele ki mabete oyo moi sa lingi yo mais so ko so ka mbongo kosa ka ye je te dis frère yebisa nyonso zui me ko pesa ete ki oya na ngola kiye me ndambo so yo kinga wana avantage place bo moko eza okoza lozanga tino saka musala salite so bolinga na mwasi kaka ndebo zaka na union mwasi ko poussa mapambo lio kendo bonga même tasala ka to yo muto salaka mais lipambo le mwasi tindi bozwa pourtant on sait que ndo tike ne sengo na harmonie ko pesa ko lokumu na quartier avantage et puis mwasi ko commission député na quartier so postuler poster dans mon commission député so ko pitike ba wenze 5000 mukona pesa ta 15000 so ka tunela mbani pona biloko le makanga ngai oyo ko tika la cheka alunganga kuna au pesa des avantages alors linga kende wenze fa benga ba masa ne tu bazaka na quartier mona kina ke wenza malo ya malunga au pesa 15000 tango kende wenze ba socio mtoko pona te ba masa ba kumuloko ba manager somba oyo tango kozonga bandi ko lamba mona kotinda mwasi secret tango ba totika ki ona wenze meli secret yo moko kotikela bango ndambo tango ba komela ba komona tango ba meli secret ba pousser lié moto est-ce que baboyi te baboyi ye tango ba mona tango yo mona boy abandu beta masolo mobile ko onaki po masolo mobile zakana excédent so katika ka mobile na kutu mikolo ko bala ke mbongo ebeli ndo mona ke prêtre so la soso na moto ba meli ndamba secret ba ko boya lisolo ndenge tango mona mobile ko songa na poka ba so pesa mbota loku côté uti mo ayeba moi ça postuler na sima nde makamba kusala c'est la schéma papa akorizo kama na quartier na zaka mingi te monde ba pesa ba mbota respect boy moi ça tiki message au père ki mbonga bien faut na postuler comme député c'est ça mibale bele babi chez moi même moi na yo muko ko comme c'est intouchable na quartier bigo ka baninga mo azwango
pesa ika 100 francs ba biscuit akendo la kota ba ninge koma katela iko katela oyo te atindika kyo na match ba komina ba var omoni muninga ko katela ete omoni mwana komi député intouchable ma bete gogo quartier le quoi gogo lui le biso papa bina pesa biscuit ko katela ye te tando ko pesi mona privilège quoi biscuit à 100 francs ça là makamna so pesa za makamuko ya pete sagesse moko so comprendre nga o umeli boche libala manka pona bitinde mobalo message ngo po botele mwana hors défaut démarrer la manœuvre ba on a titulaire qui voyage hein tantôt plutôt te manazelo toté base yango mobala lingaka kamvrum chéri ngayeyo après koti plainte ah na embangu biloko ezosi tango ba kendo talangu tango ofana sa mutema bito autorité na ngezo sa izo sala schéma papa ko uta musala zozonga bo tala TV kota novelas na baninga asotaka bato ndako lokwa kede faute. Or, moi, si madame, mon papa, je vais ma colonne dire cortège après, il y a président. Or, moi, mobile, il y moni, moi, c'est à Yambiete, na miso, c'est la question. Mobile, il y a ça, ben, si na code. So, ni na na tchaka, zawa, et la xique ya, yaka, tala moi, si soba, tala kaka, kuna, kizengi. Au kabali bala yo. Na je biso ba sagesse amike. Soko yo kinga. Wa mobimba. N'était ça comprendre chez moi. Nazo peso ba périmètre o bo choli en de base. Bo pesi confiance pour bo tangi mingi bo choli sagesse. Or sagesse ne base ko bomba mutu na vie. Comment ba tata kala ba bala te me mabala umela ko lekalo lona ba alliance na ba mbongo na ko tanga me zo simbate. O nazo ba so comprendre nga base. Sagesse c'est l'intelligence. Ma bena biso to pesi confiance na nzete po to mona bimisi ba manga. To choli misisa pa mona na raté. Or misisa de base ko si manzete na mange monana. To sakolo mukili. Yende base makambutu. N'était ça comprendre schéma. Ya omoni tola pété base. Tika mutu toi na vie à s'exprimer. Et ate le quoi bino botanga tanga mano atangi to fingezo ba vate. Et bela ba métier to mona ka pambe sungi ba famille te. Lelo musique na balle et ça l'impact na vie te. Faut comprendre. Ke bana mwana. Oboti motema te. Ko pexera nyo sauter. Fi na bima chel na misu na bino. Est-ce que mona te moi si akola vierge bali mobala malonga te. Moi ça kan duma mabali bal alliance. O mona ngote. Boniko. Na roba la paix accord. Tout est à Galibal. Dans le balai, nous sommes à Galibal. Ce n'est pas déjà Galibal. Et l'amba n'a pas commis un mot à ce qui m'a monté, mais qui n'a pas taillé comme un taille nanga. Et talio. Donc, tu vois là, tu l'amba, Yojine va mettre ma bogue et l'amba. Au relais, tu l'amba magasin, mais symbiote. N'a pas tombola, trico qui a tombolé, mais il peut s'ingasper pour les capables de Yoji. Vieux la technique de guerre. Mais griffe, pasteur. Griffe, ça, griffe, n'a pas de griffe. Pour n'anga bon manzo, tu sais que symbia avant. Schéma n'angouane. Yanga est attaqué. Quand on a fait pembete sur mbongo ezamuke na boy esthétique amisa batu babanga metoto ndate damba dia tabase ka metoto tika bombi tina butu mwana zo ningisa mutu kwa kinini ekoki vrai tata. Merci Pasteur John, merci à Chilo Production. Pasteur John toujours kinde toujours poussana vraiment des mots zolba le Pasteur John na racha Congo bilo to bokomika ko lata ba masque na ibizo ko likama ondeni te ngala ta masque te ngapa na ngaso na banga ka te kuna nga corona virus ya pona iba na monde entier na boyela nga corona te ko yela nga corona te copy na ko futo 10% na yo yela nga corona copy na posa na renye monde entier na corona corona mbote ah ye na nango na ko to pita avec obaka likolo bako zo kutu na vyo ofele muto matate tala muto sumba na nganda ye boko sakana tu ya mbimbi avyo ke na coin wapi na tongola ona sana nini tala na zo yela nga corona aluka kutu kopa ngo yela ngo na ko banga ni ba tomba victime na ngo yebisa zo ça wa ki c'est yo ko mo na bien ba victime zo tomba ba boso mo ateke yo so mona ma ko yo so temi na porte cimetière ko lela trop hein oui yo so na temi na porte cimetière ko lela trop po bibembe to ko lelisa yo hein na mono za muto boboto makasi ko lela no memo ko ta porte cimetière ko lela nganyo c'est comme avant ngamo ko tukolonga même miso kauka ba difficulté les 4 na bité so na lela ngata na kata iloko na ko lela tando kamwa kaka bongo makamusu na lela yebi ko lelo ngana lela aboniko na miso ba document ngana lela cité na ma miso nanga pa na tigala ngana nga bokanga ndoki na matanga na souci me petit za terre ko lela difficulté les kitro o ça na Congo na yebisi yo nga naza na souci na souci na bango tout mais na ko kakana nini un jour nga pe na ko keni o ya kiaki ya course des années écoutier écoute ok non ba ça ok fufu na ngezo ngana antenne po chaki kaka
Nandenga faute tozala ok tambo ne kenge yo quand tala na pesa périmètre mo so yo kinga base nga mawesi la kisasa ba keleke bembe mawa ka tala kisasa no propre obaka ya lukela nga $10 zela na kubenga yo senga na janvier boko koma 10 décembre mais ko rappeleka yaya na baki na kubenga yo te comme prophétie na kosi mais so ko cheki mutu na mondo ko $10 ka kala na vie foeba ko kontaka na batu to ko yoka soni na vie linga batu po ba pire yo mais na vie ça la challenger na vie na pesa conseil okotamba na komba batu kumisi yaka ya nyungu na vie soko sabi yoka bako pesa prophétie musu na église côté linzoto na duti comme si basimbi so on dirait yo moko zala kolo yo tende basimbi so na yo na mona mutu musu na misa batu omoni ngapi nande na zana zaka na mfutema yo zo mindi ma mfutema na mutu abiso mfutema mona mfutema yimo ka mfutema zaka na commune nini na ko bambela mfutema te vie za kwata tantôt za saison na hote tala so yo kinga base kochaka vi mal à l'aise te e simba te na senga kopi na osala te na osalo na osala soko seki sapatu pe tengama sapatu ko biso ke na yaka na magasin sika na landa nde lokole latanga na so forme na ye nete so comprendre on a tapé numéro o isa alors et on ti ba sapatu to le kana nzele ko kabiso musu ba chaba papier musu soka bango où est le man yebi chema vite tambola ne kengi ngai na ebisio na tout est possible ngaso mokatele keto kwesi 1000 fa na kunyatango so timenga na sengi pardon et achema kwata où est le mal so na liango na kutubla na poko nana kufa nana sala po mena sala na je so ba périmètre dégâts vie yebi vite ngasi na matabis na moba contrôler na sima mo ko ndire na sana on tisuka na kita na bi seigneur merci so venga na mapa na sukali na lala ki à l'aise. Mais pasteur John, il a comme ça pasteur. Na ebiso ka bino batu bobenga ngandi bokomisa nga pasteur. Il va consacrer pasteur. Na ebiso te bino to benga ngandi bokomisa nga pasteur. Ni ko nata kumba mungu ni pasteur. Je monte quelque part ozo miluka kumba mungu. Na ozo miluka mikumba na place ko tezo pesa solution ba uzu bazo kokate. Faut yeba comment nga mona ko pesa biloko na nga guso ki ba lei ba pesa nga gute. Comment na lambi biloko ezanga supu bozo mona ngoti na teme ba wolela ngo na restaurant. Olingina lamba moderne na bino po etula. Na te so comprendre. Tika na lamba na supu mai mais esila no noki. Ndi yango base. Et puis yebango biloko ba malade ba chango tomate te. Oso mona muta malade ameli cha miliki. Wana za faux malade. Vraiment muta malade ngaka cha rouge. Na ko to mela cha miliki. Yemoko. Yeba miliki ngamdo moninga so pona miliki. Nde na daya. Na mela tellement ba diata na façon nyos. Ngaku tu seri moko nzoto ngeme mangana cimetière pona mokati na si bango so bolingi te tokendi. So boboy to tikali. Bon batali mais ozo chercher so ba mai tron dire érosion ngabina sala nini. Souci a kolia mbongo ezate so boboy to kei. Ba comprendre nga basati le to zana bango. Oh. Ye ba dia tonga na fournisseur nzoto. Ye ba souci ba bela ba nyama mitala. Nga sina zo damasi bina chauffer bina sentike baby. Mais kwa mokate na komisa ngogu. Na ebisi yo mokate eleki na zuite na kute na mbimbi elaki babosana. Bo auto chauffer na makone simbi tengama na ke chauffer kutu na resho. Na zolo ya kobeba mais posa eza kitoko na sala ni. Na bika fana lia na keno na sokoli wese pona bika après ko sisa na koya na wese. Na sokoli wese na sombi papier hygiénique na tché déjà. Quand tu na baki na dame petit suka po et même na wese. Na santé ka tana sumbi sifa na kobimisa nyoso te. Na kokonda me na kobimisa nyoso na laki te ndambe kende kana kota bien. Na sai kana avantage. Na pila e n'était ça comprendre. On a appelé ça chez Betala. Ah, wa poko ka fo zala. Ko nuna pete. Poko ka zala. C'est l'équipe de la poko ka fo so pikiti. Yo mona raté ba jeune tu ya kini. Ndebo mona bango boy. Tala. Zo ba tous les jeunes à kini hein. Bimise mongo libanda ki sasa. Zo ka be étranger ba pays tout tcha bango na ki sasa ta 2 semaines. Okute bele ba mi djembiki. C'est pas moto chalet pas c'est l'équipe. Ah wa. Boliete. Autant mananzela mai potopoto. O sauter ba kiai. Autant bola be danger okendo tala boy kake loko moko na kuonsa la boy pa farata mutu e kocho munoko zeyo ndiro ki tala kisasa batumbi pine solo mabe o kacha mai poto o tala be mama na bomba farata o mwana pepe mwana mkete ya mukolo na mwana na misi batazo kosa basali mabe nzoka ye wese na bango bouger sakana o mota boro ya mwana kosa modelo to boy te bana mikolo bazana manka me o bora mwana nzoka ikolo nango baza mauvais quartier mauvais yayo baza monda kwa tala tozo détruire tozo nanga dans la carte tozo détruire tozo détruire po yo bikaka ndako bana batonda kate mutu mutali na ndenge na ye yo to leto zo conception ndako 17 to tanga est-ce que to tondaki
tobela koshoko na sa respect ndako tatale saraba na bien tindanga ta 100 fois na okende sai 1 monsieur mokate le kitika na yunga na ko c'est là ka titre ne ko za tata na biso boni boy na peso ba shima ndako anzala ba bomba biloko ba pena pesa bana lokoso bazate po ba ko jotola conseil na pesi yo na yebisi yo to na pays moko manka mboka ni mwana mokiba pekisaka sakana te so pekisi mwana ko sakana tuni lipa vi on ndako teka nyonso ko teka TVT ya tika bana batala si ko mila ato moni match ke do tala pa ba voice tanga mutilo kwa mutabungi tika bana TV po so pekisi bon tela match papa ipa oyeba tika ba batala dessin animé tiko belo biloko bela na pokwa na peso ba schéma bana kisasa ba koma mislo kwa ba puku balala kate tiner mona zo tala po moni mutu moka liete mais na lala schéma na peso ba condition to vive mabe bana mingi ba 8 ba 9 tala ba komi na souci on dirait bana ba solo ba kenda gietala makamba lo baka izati mboka nini obana mike bazokanga nzala kobanda tongo ti 21h na ko soti bana mike baninga siko beta match lokopso to kolanga nango te ba match ya moyi hawata so beta match ko souffrira na ko lokolo pass mwana mike bando kosa kwa mukulu nazo pesa ba permis na ABC yo ezape ko pesa nani faute na bato ba pesa bato faute oyo tata mbimbo zanga mbongo boti bana 8 est-ce que zo flo bana yeto na nzambe est-ce que na ye na nzambe na mtatindiri muninga bana alors comment est-ce que na bana ne 8 après ça boko la bango et belé na vie mutu mususu otekele ndamba lopang banda toinga etage comme mone lo ndenda kutaki wan yo lo kutaki na mona bango tata mo be pia ka teki ndamba lopang yo sombe toinga etage o mo gangela tato kutaka lokwa ko boka mai na kote na ngate hein bere yango na bisio na vie tosé bon mengo et le pse biloba lobate soko za patro za na ba travers na mikolo to sa bango na tinda bango na respect pour ce que ça gagne comme l'eau babé nazo ba no frère et là on a faut tirer ba na cd té surtout papa boti na jaboti so zo pa na tinda que toujours avec au baté là et aux ngelo di babé ko kufa vaye ye pia kama umeli yo za na mbongo mokufi avant ba tu miya ba jeune ba koti cercueil ba simbika kisité maluba mabe pa mikolo et beti mikolo liba ke banza mamona na raté photo sa mutache rachi comment tu ben acha tata no zo manki bango respect po bongi ko leka bango yo ndo chola mbolo na zamba pa konda ayebi tous les secrets zamba pas luka maratro to sa conseil mbolo ko umena na zamba eloko belé a aucun d'église mato sa parenté o papa lo ka samela katena mama sa sakana rotindele moto ki papa na mama tout na bible ba sakana na noé azaka na erreur mais bana bazo botututi lelo ke bana tata na mama père no data zundu ataza chor na moi pesa imbote na butu bundisa na sapongi mais so longi na tongo papa boni beso sana mbongo kabela il faut kama mwana na bota na jamais wana lokuta batutu basenga mbongo na nzebo pimila ka bango na batomba bakoma ka tongo koma nzamba ko mwana te po kabela babola o déficit nzambe mais bino bozo kende église ko pesa dima munene me mutabala le limo kate alumba osana mfutema foger conseil na pesi bino bo changer bible na ndenge ba yelela bo kanti so tondre ba verser bible ndoko okota lo l'avant yo kanti ko sala prière munene na butu ba bangisa bato ko la vendre la ti comportement malam kombe bakota ka nye ba bimaka nye meta bango na moi vrai comportement mais na butu prière raté na yo mto saka ba prière minene tango ti butu meta na moi sale comportement après ko sanzamba linganga moi liba ko mo ke Jésus tale na kotambola moi foger obi na église na kendo prier serimo mutu mazo sala prière français na anglais na kutu prier na ngaya kikongo na bi o yange ko yokana tena sa noni yeke ni bongo yange ya simo ndira mbuteyage yo ka prier na my god wana ngaka na tele ko yanga pe sima ko yes movement mboko na moni ko yeko yoka mavanga o yanga kikongo na ko yoka o munu kutuba yandi yoka yeka my god seigneur faut que Jésus n'aille ou la flatterie penda Seigneur ngapenda kwa pona zatama lipambo lipona souffrir tala lokuta na nzambe mbamba biso tu tala challenger tala conseil na biso ndeko nanga linga nzambe pe mi linga zanga nyonso ko texte dignité na ote conseil na pesio linga mo so nzamba pesio Pasteur John tuzomona lelo bana basi ba komi koteka banzoto ki mobule ko makasi na via bana bati to tezama ki ya mibali to eza cause ya nini te eza cause ya difficulté on aninga te bende konanga au moins ndeko na zo ba chaque fois no ba to kota na karo ya vie privée ya pasi ya mutute to lukwa koyeba ninge zo sala ki pasi ya makasi ceux qui tolandi milinga tobela miso toluka nanu konya milinga to sopa mai po milinga esila toloba lelo bana basi faute na bana basi te na mibali difficulté à vie mutu to kotamba na nzela talo barango po bochola
nazo biso vrai to senga kona ba famille to ya te ezande ba circonstances a vini ke kuta biso sikoyo yo kopesa e faute na vivre na zala d'autre part ba fungola je peux makambe marché en fungola vrai et puis dans le bar chaque fois condition lelo so moni jeune congolais azo foutre la zana moisi azo vivre pe banga makasi comment na mboka oyo ba caro hein ma carte ya kosalela ezate mutazana ni matricule ya compagnie mais azo bomba moisi azo foutre là faut passer double respect so moni jeune congolais azo foutre là faut banga façon comment muto asala ka tena mais azo bomba moisi na bana azo sala ndenge nini mais biso to commune hiérarchie ko chola non ngaba na basi azala mobula za mobulu tendeko na bano frère et ça langa passe et puis basi bazani ba exigence makasi koleka mibali moi si alinga za na page net baninga moi mèche moi mais biso mibalité biso mbeto za ba cascadeur na ko beta copson na na tricot na ngawana challenger mobali azaka na souci ko luka mbongo mais batu balela ka mbongo batu misusu on a souffrir mais bana basi bakoza na 1000 chances moi ça ko tanga te et abali mobala muta mbongo c'est l'opportunité à vie yango moni même ngana ko na bande ko basi ebele nazaka na souci na bango makasi ya condition soki akutami na makambo yo imoko mana lo baka izate za difficulté nyonso na kaka soki tozaki malamu nyonso na mabe ngeri bimate on appelle ça conseil donc na boya kokota na détail po yo lo ba faute te fi mususu akoma ne chel alingaka mobali sakana na ye abotsa mwana sundola mayaka na maloba suka la 4 classe siko pali esa mwana confiance na famille esila to pesa confiance na yo lokolo saki mobulu so mwana no intérêt abwaka mwana na vivre faut masala kindumba soko si mobile ne mo zo pesa ba $10 pali esa mwana mabeza wapi pour apeki confiance na mobile malonga kima ye biloko na total akate tozaye openda chelo openda non mon frère tokota na ba poche privée ba tuté yo na ba soko koti damu te ko matela muninga te keba vieux za suspect yango monika ka nzamba sunga on a ba tout difficulté et panzo garde pe sukate zana maîtrise na vie ekenge mwana mobile otango tanga te courageux vie kota na concentration avoir réussir na vie ndimo cholama nzela ko bonga nzela licho soko se kamite changement zate soko zolamba na mota olamba na makoni ko banga milinga te soko bangi milinga okolia te zalamba magane pepeli paka cho mwana gatifu mai fufe koto ekotoka tango kolia otonde sukole longi milinga na maye wo batu mingi babonga bazanga tina tatanga te soko komi patro akotinda kutu batu batanga po soko boboyi mabo mbongo na ye vie zala challenger nete soko comprendre base ya vie chamutu na moi sepela na vie nzamba ko sepelisa yo ato tanga te soko che esprit na copie nzamba ko sala ato sambelité soko to si loi ya vie okobonga na biko bongo comme patron te ko sepelisa mukio nzamba chana nzela na yo na te so comprendre base ça la challenger yo moninga nga copie ate nga moko na kokendo teka nga moko pona zo mbongo nga moko so yo ko tinda batute nga na tinda mututu copie nga ta mwana mkeso na tinde 4 balabala fona tigele mukoko la liba pasa na courage ko tinda na nga lobby les autres monsieur sur terre routine man qui a 4 3 balaba na suka vide pe yelanga mai boka makasa pe so bengi lobby mama be petit comme poli hein yonde lo koso ya ma ba kabarate foya ya ba foya ya ba ze bele na quartier ba ya mikolo azotina mwana 4 balaba mais pas petit so makasi ba na furi on ezoko samana petit ko za courage hein mauvais ma manager tala ba foya ya en tout cas bino. Merci Pasteur John, merci vraiment. Donc moi je t'aime dans la souka masqué parce que peut-être tu es là-bas. Na habité conseil au kopesa na ba obalandi biso. Moi le mot on a lobby dia ba yoki, on a lobby bino mo pona. Nzamba sala te la pété ngoyo. Na lela bino tout te la pété base. Na habité gagner son ngolo ba sepela nango. On a lobby OK on comprend. Base yango te la pété pété zawa. Vraiment n'espère bien na cameraman na biso na moina ba Chilo production ande on a biso Enoch puis ma base to za on a représenté la kaka ba spé ba nini base na ba chaque fois to la pété biso nyonso numéro ngeza 084 75 18 112 pona ba mbote na peska mbote na mo Kotu Gisnovic base ye tempote umela dada sur betka plus 44 74 34 02 54 37 wa mobimba na pesi mbote na Blandine chérie place aux gros bisous sans oublier Adèle maman na Christophe na pesi mbote na William Manona papa na 14 gosses na Strasbourg na pesi mbote na Miguel Zola sans oublier Ebwangi yo Priska Estelle na pesi mbote na Mimia iko na Cape Town na pesi mbote na Nzinga Suki di pe papi Suki di na Caroline du Nord
napesi mbote na Cordo Picho Yuma na New Jersey na mwasi na yeba mbote napesi mbote na batu tout balela tolia pete wapi sans oublier Siderli Verzino papa na shona Ukraine bino nyonso monde entier na Kisasa wapi na Congolais bino mbote na tindi lokola koli oyo komona leki munene seke mbote na été diminué oyo kokoka mbote na ye na lela bino tout fort tina ba province wapi sans oublier Hervé petit na biso na 15e mairie Yuma mwana bazula na pesi mbote na lela bino tout fort base atola pete na 15e mairie 29 base vraiment bande wonanga kwa 15e mairie na ngambu base donc na lela bino tout fort donc na bini na lobate nzamba pambola to kutana la prochaine vraiment base merci vous comprendre quand vous êtes là pasteur John Otosoli na yebino vous comprendre ou identité na yo azali pasteur John a téité a pété abeti venant ba cette me vous comprendre car la pasteur John a téya na ye ba téya na ye abetali bonbon ba ko bingi pasteur et tout ça ni tout qui a un système rythme ya Congo merci vraiment pour vous qui vraiment on a bolanda qui sont de près de loin babila na mon mauvais fondé kabi ya ba kabi ya fondé kabi ya mauvais ça mauvais na Emile Chakimbo papa na Tamil au thème ya affiché tout babi affiché tout moi papa mkolo abitala ka babi ngolo bingi krangolo bisuka na moi ça mbiji on s'attendait vraiment merci na bino pena mes chaînes na bino ngova na bo s'abonner merci na bino tout au comme na biso sur WhatsApp babi numéro za wana bo monga numéro ba comment bo bitka WD243 babi 89 61 87 55 bo so na waterlo ya bino ya tongo ya meli pourquoi wazara na toujours pour na bino vraiment bo s'abonner massivement merci na Chilo Production merci à tout le monde merci à Fanny Mena merci à babi ya oyanga ya tongo babi ya Ange Msele merci à tout le monde vraiment merci à ma petite sœur propre Claude Timboyo des États-Unis sans oublier babi de tous les temps de tous les jours mon ami personnel Godor Touzaya pasteur Madi Kamboussoul depuis États-Unis déjà maman Coco Joyce tout le monde je vous salue vraiment à Boston voilà la tout le monde prochainement.